La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Bandeko ebele babenginga affaire Naomi Lufwakenda. Bandeko bakotaki na page ya Naomi Lufwakenda bamonaki eloko nini oyo ezoleka epai ya comédienne na biso Naomi Lufwakenda. Alors nazwi mo baapel ebele ya bandeko kobenga kotuna koluka koyeba soki Naomi Lufwakenda alongwe na famille Libota to azakaka na famille Libota. Alors la famille na ko préféré tolobela likambo yango ensemble na bandeko bolandaka biso. Eza likambo moko oyo ezongi mingi, ba demande wana ya batu kotuna ezongi penza mingi, batu batuninga ebele, batu babengi nga ebele concernant ba publication oyo Naomi Lufwakenda azo publier mikolo yo. Alors batu bakomi kotuna soki alongwe to alongwe te. La famille Kande Boyebi awa tozala toujours wana pona ko satisfaire bino, donc je suis là pour nous satisfaire ba abonné na biso, ba abonné fidèle mingi ba o balingara biso, ba o ba partager ba émission, topé ba analyse na biso. Kande Boyebi na chaîne na biso ya Ursule Botelwa TV awa tozala na biso na polémique te, awa tosala rapena ba émission na biso lolenge e lenkela kada lolenge esengeli toloba. Toyebi déjà ba o bakotaka ba yebi déjà, donc to finga raté. En tout cas ceux qui au koti po Olanda biso na o préféré Olanda lokolo ya bato bazaka awa, donc kande balobara ceux qui au koti na ndaku landa toujours lokolo ya bana ndaku. Donc ce côté commentaire na ya mafinga yeba ke tokolongola yango po tolinga na biso ma finga te. Lelo na olobela bomoni publication oyo, bokota na publication oyo na page ya Naomi Lufwakenda. Soki bokoti eza na 180 commentaires. Bokoti na ba commentaire bo banda kotanga lolenge oyo babakuku bazoloba, lolenge oyo batu bazoloba. Soki bokiti na ba publication na ya 2 jours passés, bo comprendre pourquoi toye liboso na bino. Alors la famille, abonnez-vous, commentez, likez, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger, partagez yango partout et pas wapi oyo émission oyo analyse oyo ekotalema et pas ya bandeko ebele to comprendre une fois mbala moko. Famille Libota na lobela susu likambo filme avato kota na mozindo ya likambo na biso. Famille Libota tozo betara toujours c'était en tout cas sona ye liboso na bino ba o bazo landanga ba yebi ba o balandaka nga ba yebi soki na ye penza liboso na bino nazo betaka toujours c'était. Famille Libota filme na biso ezokende kitoko, donc filme na biso vraiment ezokende wow. Alors bozela natala tokomi na combien d'abonnés, tokomi na combien d'abonnés. En tout cas, yango yo ezo kende penza, donc na ndenge moko sakana te. Tokomi na 400 combien zo mona bien 432K bomoni 432K. Alors to partager ba film ya mère, film o eza vraiment opesi mbwa aboyi. To éviter Kenny mwana kenda ekotika tango azokola mwana na déjà komboneza Myriam. To éviter ba ko remplacer na Myriam. Oh, mususu komboneza Nikita, toyebi ke bako remplacer na Nikita. Est-ce que Muchopi akobombelaka bango secret to akoyebisaka bango ke baza mama moko te, papa moko te, to akolobaka na bango ke yo bayaki kosundula o na place bwe. En tout cas, théâtre ofuna lango analyse ya yango moko, je vous dis. Tomoni déjà premier épisode na biso eza na 141K. Premier épisode 3 jours passés, ils en a 141K. Donc ça prouve déjà que film nabiso et kokende malamu. Deuxième épisode, ils en a 108K.
En tout cas, un 3e épisode, ils ont 97K. Et puis, 4e épisode, ils ont 73K. Bravo, 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 na famille Libota. Film, ils ont déjà bien. Film, ils ont talema déjà kitoko. Alors, total la film, les sous, to continuer les sous, kota la film, to continuer ko partager pour histoire oyo. Naza na histoire moko, yandeko moko, ils ont pareil. Na histoire ya maman na biso Belvi Kandi. Ya obo mona atang to yaka to lobara toujours que Belvi Kandi azalaka na ba histoire moko vrai. Azana ba histoire moko soti ya beti yango eza ba histoire moko esalema tope esalema kato mona déjà histoire ya o babomaka nani babomaka geti na salon le jour à libala na ye et utaki pe ko salemaka a dernièrement na TikTok do ba histoire eza vraiment tellement ebele histoire ya Milo ya maman Milo 50 maman Milo j'étais sali en direct à Dubaï et Sika Bozali. Histoire ya maman Milo 50 eza histoire moko et salema pe to mona yango na ba voisin ndeko moko pas krokra batu bambongo apoto kara ndenge ezalaka. Alors la famille to soutenir maman Belvi ba film etango ezoleka kitoko boye ezosenga vraiment attention na biso ezosenga pe to soutenir ba film po ekende liboso. Alors la famille, si vous êtes nouveau sur ma chaîne Karande Tolobaka, abonnez-vous. Donc abonnez-vous, activez cloche à notification quand vous abonnez pour que prochainement ceux qui ont ba analyse na biso Olanda biso et sika nyonso o kozala. Ya mbomoni Ursule Botelo TV alobara toujours quand vous abonnez, activez toujours la cloche des notifications. Likambu ya Naomi Lufwakenda. Na yeli pena likamba Naomi Lufwakenda la famille. Bomoni ba comédien morope ba commentaire tope ba chroniqueur ndepe moto pelisa ba moto makasi surtout ba fan oto bengi ba Bakouk. Surtout penza ba fan oto bengi ba Bakouk. Pourquoi na lobby toujours ba fan oto bengi ba Bakouk nazo expliquer bino. La famille, vous comprendre pourquoi nazoloba likambu ya Babakouk. Naomi Lufwakenda asali video na nzembo moko, nzembo moya madilu, nzembo bayembaka na sala yo nini voisin nanga boyebika ba nzembo wana. Alors, na likolo ya video na ye, bozana laksa bino lisusu. Na video na ye atie photo ya ye popine décor do eza lokola na prise eza lokola tournage bazalaki en mode tournage akomi Wenze teka na ndenge na yo s'il vous plaît. Bolandanga très bien na banda ko expliquer bino likambo très bien poto ya ko citer na esika oyo batu bobenga kinga po botuna ba question. Naomi akomi Wenze teka na ndenge na yo s'il vous plaît akomi wana. Alors batu ebele baye na ba video surtout mingi Babakouk kande boyebi Babakouk na en tout cas no tout na penza ba question ebele na Babakouk. Batu baye na ba commentaire Naomi tozero na famille Libota nani na SCB Vinya lobaki des ans ezebele bomoni nde bakomo longwa Naomi longwa na yo osali bien ndongo longwe na yo bwebwe bazui photo ya Naomi ekoti na ba page photo ya Naomi ekoti na ba page pona kokoma koyebisa biso ke Naomi alongwe voilà mutu mususu yo alongwe voilà Naomi alongwe bolinga bosala propagande ndeti ya mabe pona nini. Naomi azalaka déjà na chaîne YouTube na ye Naomi Lufwakenda to lobela. O bomoni video bomoni akwase nzembo na sala yo nini voisin nga pona miniti oso mutasayeli nzembo madilu bokumo benga ye SB. Titre o akomi Wenze teka na ndenge na yo eza film ya Naomi yango. Nasir déjà na ya titre film na ye eza Wenze. Nasir déjà na ya nasela bino déjà analyse, nasela bino déjà ba analyse concernant ba film o ele kaka na chaîne ya Naomi Lufwakenda. Naomi Lufwakenda asali film na ye titre ya film wana eza Wenze.
aye kosala na video moko alakisi ba parti ya ba filme na ye ndenge kozala atie na wenze tomona décor aza tomona Priska Kanushi aza tomoni pe ye moko aza tomoni pe Popini aza. Sikoyo son oyo Naomi a utilisé nde yango wana son wana etalisi bino ke Naomi alongwe epa ya Belleville aye epa ya Sila. Bon répondre, en tout cas s'il vous plaît, bon répondre ngano na ba commentaire. La famille soki okutani na video ya Naomi Lufwakenda o akomi wenze teka na ndenge na yo. Eza parole oyo Sila lobaki, oui, boze ana expliquer bino. Na expliquer bino. Na meka nanu ko expliquer bino situation yango. Sila lekaki na émission alobaki YouTube ya lokwa wenze teka na ndenge na yo. Akosaki na ete effectivement YouTube ya nango lokwa wenze teka na ndenge na yo. Bino mo bandotala toza combien de chroniqueurs, combien de chroniques, combien de personnes au ba utiliser YouTube. Combien de personnes au bazoya ko présenter ba produit na bango vers YouTube. YouTube eza wenze. Mutu na mutu oteka na ndenge na ye. Mutu na mutu osala ba analyse na ye na ndenge na ye. Mutu na mutu osala ba théâtre na ye na ndenge na ye. Avasi la aleka na émission alobake nini wenze teka na ndenge na yo. Naomi Lufwakenda asalaki déjà théâtre na ye oyo abongisaki déjà titre nango ezalaki wenze. Théâtre wana eozala bientôt disponible. Na ebiti so ese bima kitona nte. Pendant 8 ans au tala ete. Alors, maintenant babaku quand bolingara bozwa, na ebite so bolingara bozwa batu tout o bazake pa ya famille bota e pa ya Belleville, ngo bo mema bango na SB na ebite. Par là boye ko créer loko wana ke Naomi alongwe, Naomi asaleli so ya Sila, Naomi alobi boye. Est-ce que bozalaka mukolo mobali ya Naomi Roger Kalala ayaka na réseaux sociaux asalaka live ezalaka live nataka ngokutu même na chaîne nanga awa ayaka koloba clair et net mobali ya Naomi Lufwakenda ayaka na TV alobaka clair et net pona ko expliquer batuke aza na nini teke aza famille bota te aza pe abakouk te. Alobaka ngo mobala Naomi Lufwakenda alobaka ngo baza ba collègue de service ba travaillaka mais boti ko babaka azaboy no bana ba polémique te mais souvent bino bato bo komantaka mingi ba SB banani ba cook bolinga bokotisa ba comédien na ba poto bolinga bokotisa ba comédien na ba poto o eza ya bango te. Mais bosalaka effort, bosalaka tout, bokotisa bango na poto. Bino mo bomoni ke poto eza ya bango te, mais boye bokotisa bango na poto. Et ana place moko te, Naomi Lufwakenda akomeli bino ke na longo epa ya Belleville banda lelo désormais na komi abakouk. Po soki kaka mutu a utiliser son wana. Soki kaka mutu alobi asalela kaka son wana kaka. Et créer ba problème. Bosala ngo poani. Kaka bino batali boso boyaka oloba na réseaux sociaux awa. Bino moko ka boyaka oloba na réseaux sociaux ke nde kutu eza wana. Muto aleka kepa ya Sila tokozwa ete. Muto aleka kepa ya Belleville akoya te tokozwa ete. Siko bino moko bozawa na kaka bino moko bolobaka ke non muto auti kuna na famille bota tokozwa ete nde tozabo esi tokoki to ana posa te muto auta kuna poya mais apparemment on dirait bosutukela bato ba travaillera na Belleville. Ça montre que Belleville aza bobo mona ke non Belleville makambo eleka pa na ezara kitoko ba théâtre nyonso kitoko nyonso wow. C'est pour cela bosutukela bato ba travaillaka na ye. Tolo bango bongo. Po Naomi Lufwakenda alongwe te.
juste ka po asaleli son wana me boki kotala ba commentaire Bellevue aza motema mabe tolobaki yango alingaka te bato basala chaîne soki moto asali chaîne akomeli ye jaloux akomeli ye boye mais nani alobaka na sila asala chaîne c'était pas Bellevue. Bellevue apesi alobi na famille libota bana nyonso ya famille libota o aza na posa sala chaîne asala ye moko azo guide est-ce que chaîne ye no 1000 fois kenda efongami ka après émission asila non non 1000 fois kenda na aza na chaîne moko efongama kala ngana badolanda ba filme na ye kala na landa ba filme na ye na mobile na ye kala maintenant bozoluka ba problème place problème ezate ezaka so mutalongwe koto bozue bokomisi bonbon mutalongwe koto bozue bokomisi biscuit mutalong mekaka na munoko na bino moko toyo kaka audio ya papa Vincent esirkulaki partout awa na toza esi nde tozabo esi tokoki to ana posa te muta uta na ngambo wana poya na ngambo oyo toza deja ya okoka tokozwa muta ngambo wana te mena bozaka soki ka bomoni ka fopa moko mutu mobwe mwa problème moko eye kota Bellevue bokomi tonton na biso tozozela yo est-ce que bino da bomona famille libote welela bactère to bactrice est-ce que si bomona famille libota e weleli bactère to bactrice est-ce que si bomona ba jara ba commentaire wana ata na 100% ya ba famille libota est-ce que ata na 20% bomona da ba jara ba commentaire wana tozozela yo na intel tolingi yo kotoyo est-ce que si bomona et si bomona mais seulement bino ndezalaka kaka tolingi yo tozozela yo na SB longwa ba commentaire moko na landinde ona boki kokota na page ya 1000 fois kenda na TikTok bota la video o 1000 fois kenda komi wenze ki wenze teka mutamta teka na ndenge na ye po asaleli kri wana aussi la lobaki mais ba ramasser ba ballon biso aussi la claire ya ramasser ba ballon tozo lobaka mwa mutu so za ramasser ba ballon non bino bokasi lelo soki na 1000 fois kenda pa lobi alongwe pa Bellevue nde kolongola Bellevue nini baza kaka wana te fo bavanda wana kaka éternellement non bino bomona Naomi na ba filme nyonso Naomi aza mwasi ya libala Naomi aza na mobali na ye na foyer na ye na mwana na ye Naomi aza pe na chaîne na ye oyo ye alandelaka à part nde babengaka ye yaka jouer ye moko pe bango moko pe na mobile na ye baza ba producteur ya chaîne na bango babengaka batu bakende ko tourner bafutaka batu pe mbongo donc en même temps bazo benga ye koto yo en même temps pe babengaka ye pe côté mususu en même temps azo jouer koto en même temps a jouaka pe na chaîne na ye moko. Donc, aza temps plein te chez Bellevue TV. Azo dépendre pe na Bellevue TV te. Azo dépendre pe na Bellevue TV te. Bellevue a benga kaye soki place ya na 1000 fois kendeza. Bomona ya keko jouer. Bango nyonso babimela soki na groupe Simba, oui. Baza ba collègue de service. Mais namona façon bo sutukelaka bato ba jouaka na famille libota non tala nde bo to sutukela Vini alongwe awa tonton Vini biscuit Vini bisalu Vini bo to sutukela bato ba uta na ngambo me bango ba sutukela ba o ba uta na ngambo na bino te ba sutukela te linda ya ye moko ba benga linda te basutukela rappel linda te linda ye wana zo koma na page na lelo soki akomi o ya komi aujourd'hui c'est grâce à Bellevue mais boye lisusu ko attaquer ye biso no tozo mona performance à linda tozo mona lolenga performer tozo mona lolenge linda komi tozo mona changement ya linda to ana misu biso mo tomoni tozo ngsa ba théâtre kala ya SB tozongisa linda ndenga komi lelo Bellevue aza formatrice mutu moka wanga nyango te
Nani akoleka na teva wanga na ke Bellevue za format. Bellevue a formaka bien. Nani akoleka wanga nango. Nani akoleka wanga nango. Et si toloba awa sila za kota ya comédie. Mais Bellevue côté mutu, éducation, scénario. Bango mo ba comédien ba yebi. Mais si ko na part na bino. Bozaka na besoin ya ko créer désordre et si ka désordre exacté. Na part na bino bozaka ka wana bo créer ka trouble et si ka trouble exacté. Ezaki to côté. Ezaki to côté. Nyonso ezaka ka alongwe donc bovanda po bozela kaka batu balongwa epa ya Bellevue po bo récupérer po bo sepela nango. Siko na moma boende bo créaka ba polémique tango boya bozo commenter yango bomona comédien pa zangi charisme zangi nini ale accéder na ba commentaire na bino mbala moko kaka tango mona accéder na ba commentaire na bino. Franchement Naomi Lufwakenda aza cher collègue. Soki sila obia benga ya décida benga e soka monika okende eza ye. Mais boya kolatisa Bellevue te na longwe pa Bellevue ye atie nzemba madilu banzemba madilu yango epekisami kotia batutu bazala pa Bellevue batutu o balekaka na Bellevue TV bakotia nzemba madilu te. C'est regrettable la famille. Eza pasi pe mawa. Monga na kamwaka omona bolinga Bellevue nga bima bolinga esi bobimisa Bellevue mabe esi boloba ke Bellevue aza mabe to accepta Bellevue aza mabe ana batune o banzima o balinga kayeka bongo na mabe na malamu ba accepta Bellevue lolenga za na mabe na malamu family bote nzima bela lolenge obino boloba aza banzima. Bokomi suna Naomi Lufwakenda. Ata soki akei. Ba papa Alain bakendati. Ba Vini bakendati. Eza bien te. Ba biloko boya kanongo eza bien te. À un moment donné, il faut laisser. À un moment donné, il faut laisser. Boza lokwa batumo bazwa bakata bango ngenga ya mafinga, ngenga ya ba commentaires, toujours dans les commentaires, toujours dans les bêtises. Et ça qui te côté mo plutôt tika pe ba comédien ngo ba respirer quand même. Mo plutôt tika ba comédien ngo ba respirer. Ba osala musala na bango. YouTube a wenze biso tout oteka. Botika ba comédien ba respirer. Et aux amalamu bolongwa ka wana comédien o azongisaki asalaki alongwe pa Bellevue 2 ans donc pona bino 2 ans o vinya lobaki pona bino bozela penako to kunda nde Bellevue na 2 ans wana poso to bito landelango bien pona bino 2 ans o balobaki 2 ans wana pona bino to kunda nde Bellevue 2 ans on a pas bien bolo ba penake oui Bellevue aza mabe bomoni pe biso to zui pe ba zelu to kundie to tchumoni libulu to kundie vivante po bino bolo ba ke non oui Bellevue aza ki mabe non botika Bellevue na mabe na ye comme si la za malamu bolanda pe si la na malamu na ye c'est tout, c'est fini décor kuta zalaki maman mais décor a décida décor tozaka na décor ndeni maman Bellevue nanga mama mais décor a décida ka décor akendaka est-ce que bomaka mutu te lelo to comment comprendre décor so lobi Bellevue mama yemoko katina ebi ke Bellevue mama to comment comprendre. Alors la famille, il faut arrêter. Famille Libota, motemeza ya kokita, famille Libota, Naomi Lufwakenda ana problème mokote, na mama ana problème mokote, ni problème na muta famille Libota moko, ni problème isoki ndenge ni ata na problème mokote. Ana problème mon côté. Alors merci beaucoup, partagez l'analyse analyse partout, partagez na messenger, partagez na WhatsApp, partagez vraiment.
partout et ozala malamu mingi. Alors je ne sais pas ce qui te dédicace qui te tika to dédicacé bato na biso ya mitema ba o vraiment balandaka Ursule Botello ya TV ba o balingaka biso ba o penza bazaka wana toujours so totie analyse bakoti baye kotala. Alors bato abongonde tolingaka ko dédicacé na loba toujours ba abonné na nga na lingaka ko valoriser bango po ba abonné ba la ba roi. Est-ce que boyebi ke boa ba roi na ba reine ti botala biso wana. Merci beaucoup. Nzamba lola pambola bino, abonnez-vous, commentez, likez. Partagez partout, partagez na Messenger, partagez na WhatsApp, partagez partout, tindela bandeko lien esika bazali. Et puis, quand vous abonnez, s'il vous plaît, activez la cloche de notification pour que prochainement, soto tiba analyse na biso, olanda biso, esika nyonso okozala. Alors, mes salutations na tantine bana, tantine chouchou Botello. Tata de mes enfants depuis États-Unis, maman Chouchou Botello, je vous aime beaucoup. En tout cas, kamate ayo ba bisous, kamate ayo ba câlin. Namoni na ba commentaire awa maman Mireille, madame Mireille de mon cœur. Merci beaucoup na commentaire na yo. Nzamba pambola yo, maman Sylvie Ngalula. Merci beaucoup maman Sylvie. Merci Maman Sandrama, merci beaucoup pour nos commentaires. Maman Sandrama, merci Maman Sandra, merci pour nos commentaires. Merci Mbumba de mon cœur, merci beaucoup. En tout cas, c'est notre devoir. Merci Mbumba Komina sepelara mingi ndenge otindara biso to kende ko partager film ya belle vie. Merci Nzamba Mona. Oh. Merci beaucoup. Vraiment belle, c'est ma maman chérie. Alors to partager ba film etala kaka. Maman Madeleine Aketa de mon cœur depuis Maroc. Je t'aime beaucoup, maman. Nzamba Pambolayo. Maman Touré, merci beaucoup. Merci Sarah Boko de mon cœur. Famille Libota, focus toujours. Let's go, girl. Alobi Naza na cour, na tie kaka présence. Merci beaucoup. Let's go, girl. Merci beaucoup. Merci, let's go, girl. Maman Adèle Mokako, merci beaucoup Maman Adèle. Maman Orline Keren, merci beaucoup. Olga Nzongo de mon cœur, merci beaucoup. Merci Maman Marceline Malembe, merci beaucoup. Merci Maman Hélène Welo, merci Maman Hélène Welo. Merci. Nzamba Pambola yo. Esika Ozali, Maman Solange Sonia, merci beaucoup. Boza penza ebele ba obo soutenaka Ursule Botello TV. En tout cas, tina tanga ba kombo na bino na ba commentaire, c'est parce que na mona rabino lolenge bozaka bolakisaka biso bo lingo. Karande na lobaka na famille Libota impolia ala te. Na famille Libota tozaka toujours na bolingo, famille Libota tozaka toujours soudé. La kisaka vraiment bolingo wana ezara malamu mingi. Na mona bolingo na bino na ba commentaire, lo lenge za so mutaye ko finga nga na ba commentaire. Na mona lo lenge bo s'en charge na ye vraiment mona batu baye ba commenter, ba lobelie. En tout cas, merci beaucoup. Nzambe apambola bino na bolingo na bino nyonso bolakisaka et pas na biso. Nzamba lola pambola bino. Message ya nomi lufakenda, j'espère que boyoki tolanda babilanda landa wana na réseaux sociaux te ba lukaka ba bandolo balwa po batia batu motema moto tolobela ye tolobela pe no miango soka wekenda kende na ye to sala pe boy non et pas ya ba famille Libota makambu wana ezalaka nango te. Donc mutu to azana ye libre ya kosala oyo ya lingi, c'est ça. Nzamba pambola bino ngana bino tokutani à la prochaine occasion. Bato bakoti sika. Si c'est la première fois au visiter chaîne Nabiso, tango zako s'abonner, s'il vous plaît, activez les biso cloche ya notification. Na répéta na bandila koloba cloche ya notification yango de salaka prochainement so totie ba analyse o mona biso esika nyonso kozala. Dernièrement maman na biso abenga kinga nazo mona cloche ya notification nazo yoka osute soko tie ba émission ezo mona na susute. En tout cas meka ko vérifier pe cloche ya notification donc so moni ke totie ba émission de konyo so landa biso o moni ke ozo susu ba notification na biso te. En tout cas meka ko vérifier cloche ya notification, peut-être par erreur et longwa qui peut-être par erreur cloche à notification et longwa qui alors meka ko vérifier pe cloche à notification et ozala malamu mingi.
Je vous aime beaucoup. Pourquoi malamu, joyeux anniversaire na bato, tout bazo fêter, anniversaire na bango. Si vous fêtez anniversaire na o lelo, komela biso na commentaire. En tout cas, toko dédicacer yo, toko pesa yo meilleur vœu, toko souhaiter meilleur vœu ya malamu. Nzamba lola pambola bino, tokutani mbala sima. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta.